Waza liboso Patrice Emery Lumumba. Oya mibale oya misatu Simon Kimbangu. Oyoki elenge ya Congo. Tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains. Waza liboso Patrice Emery Lumumba. Oya mibale oya misatu Simon Kimbangu. Bashalite yango oyo ezoya eza misatu 1 2 et 3. Oyo aza liboso na ye eza Tibot oyo première charité, oyo deuxième charité, oyo troisième charité. Bango bazoya. Intervention. mbote bandeko toye lisusu apo tobeta lisolo ya soi-disant bateau de pêche. Tolali tolamoki tomoni kaka keno 3 bateaux ye bosuki fati béton 3 bateaux de pêche ye bosambwe tosambwe likolo ya 3 bateaux de pêche babateau mpe sotalango ezali
artisanal, ils pas même industriel, ils ont un simple petit bateau, puis ils ont qui sont pour le pays. Mais en réalité, ils ont bilocos. Ce que un gouvernement, ils ont qui sont bilocos et même pour le pays, vraiment, à venir résalter, peu cause à la thé. De préférence que tout les anabisona kabila, abandonne qu'on préfère la biloko sika moderne, que à qui sont biloko, il y a bilocos. Chance bakuta ka transco, babisa sika. Mais bango naza sir, bako ba capable que sont de la rabiso, sur les tours na bango, babisa kala. Le bateau, to tia soi-disant, ba personne peut comme Etienne Tshisekedi Mulumba, bateau de Bota la bino bateau, on se tobe za bilokos, to fini mutute, mais en réalité. Est-ce que bateau ya sika ekoki kozala na biloko boy? Balini vraiment boy, bateau vraiment ya sika. Hein? Bateau ya sika vraiment ekoki kozala na balini boy. Ya sika vraiment loko payer son billet bimisi mbongo. Ekozala na balini ya sika boy. Bateau vraiment balini na boy, bamba, ils ont bamba, suda. To sala kilombo nini? Kongo vraiment to sala kilombo nini? Na bateau na ye. To sala balu banini? Boye bazo kumbisa. Soki ezalaki kabila obe mutu mususu mbeko fila ye makasi. Biloko basude somona biloko akala. Soki toke na foto mususu bokomona bino moko botala oyo nini toya kogate batie couleur mais ekogate ezobima kaka tala awa moto vraiment kongo esala ye nini boye vraiment babengi bateau de pêche bazwi mpe babanda nkombo Etienne Tshisekedi wa Mulumba tolingaka tolakisa mambo eleka na Congo bomona soi-disant bateau de pêche ya bilokos biloko ya occasion kutu nde totoyoka oyo bapesi komba Lumumba montere nango deja ezosopa mafuta balingi mpe okota bajournaliste na kati te batikika bajournaliste bakanga bafoto na libanda bazobanga poso bato bakoti na kati baomona ke bayeli bakongole biloko ya $2000 bauti kosomba na Egypte oyo eza babiloko ya pêcheur égyptien privé babandaki kosalela bazwi kaka bapakoli couleur kilomba tindi bango botia drapeau ya Congo bazwi drapeau ya Congo batie baye nango balakisi bato oyo bateau de pêche bateau eko pêche pas même 2 tonnes ya poisson na journée pas même 2 tonnes donc pour la connaître Kinshasa ezosenga 40 à 50 tonnes de 100 tonnes même bon Kinshasa na exagéré kozala ata 30 tonnes pour na Kinshasa Congo mobimba ezosenga ata 200 tonnes bateau eza incapable po ndenge ezala soki memi 5 tonnes ekodinda soki pêche 5 tonnes ekotambola soki ekodinda bandeko congolais bofungola misu tozalaka po toéclaircir bino makambo moto azosala mpona bacongolais vraiment alingaka bacongolais te botala bino moko soit disant bateau de pêche basuda yango eza soudé presque partout donc eloko ya kokumbisa place wana eza nango te bameli bino lisusu lar na bino ya na soit disant bateau de pêche donc eza biloko ya occasion eza bilokos babengisi na gouvernement ya jusser bamiyibi babalado bango babengisi biloko oyo eza kutu biloko mo bokopesa yango inane te bomona yango elali bokopesa yango pamene kutu inane wanga nalaki bino esala pamene inane elali mpo eza biloko moko ifale babuka yango eza so na vite baye nango kaka mpona kosala démonstration mpona kosala kino bango mpe bazosala ozomprendre mais eza nango kaka babiloko moko basombi mpona propagande tala babateau de pêche ye ya nango propagande donc namokusi ya nango propagande ekotikala jamais kopêche mpo soki kopêche ekosala de pêche esili nango edaye mpo eza biloko ya kokufa déjà merci po masuwa pêche yango na se bakomi Tshisekedi wa Mulumba boma donc eye koposte eza misato eza na bapetit canon na kati oyo ya liboso oyo ya mibale deuxième yeyo ya mibale yejo ya misato yejo Can you make long blast? Yes.
Kimbangu. Là, ça c'est Simon Kimbangu. L'autre là, Patrice Emery Lumumba. Et plus loin c'est Etienne Tshisekedi. Les trois bateaux de pêche qui viennent d'arriver. Ils viennent de l'Égypte, je crois. Ils montent maintenant au port de Boma. Là, c'est le bateau de pêche Simon Kimbangu. Des chalutiers, hein? Ce sont des chalutiers. L'autre là, c'est Patrice Emery Lumumba. Et plus loin, c'est Etienne Tshisekedi. Bon, là, pour les fans, moi j'ai fait ma route hein, avec Cabine Express. Oyoki elenge ya Congo.